Nais Alexis ngai faire en attend quand Alexis ngam na kangisa o. Alexis nga jour na kangisa ata fali ya ko bimisa o te. Po songa na kangisa place na cha ata fali ya ye. Ba we se papa yoza complexe vanda ona. Po Alexis so na kangisa Alexis ba kanga na fali. So fali ya meki okende ba kanga na fali. Po na kapebe ba kangisa na Alexis fali ya ye ba kangi avandi ta 2 jours wana. Ata ba relation fali ba na sima. Pa Alexis abimate. Fali na otinda Alexis. Fali na otinda Alexis. Alexis nde ba otinda na po na ko beta ona bande mais so na beti yo ezaloro na sale infraction na l'état pour Alexis ezaloro la wa pepele na ebi système au salaire Alexis ozo morote moko ko ina se ozana ngoyo te. Donc totika kozwa liwa to lati sango mutu. Ezake te ta la faire ko la bandi succès na mboka oyo asala nzemba vita imana succès ya liboma. On comprend. Faire gola bando sala succès mi bande ko na poto ba Orléans na zolo balelo ta la faire gola azo atteint ko lia mutu te na famille bongo lelo kaka stade de martyr d'abord ya faire na sabino et simba te yango contribuer rien à carrière à faire gola o asali déjà mon lai faire gola zo qui déjà na plus de 25 ans de carrière. Avant Gia Koufa, Mouto vraiment bandé ko sola mingi na gigola na famille gola ezaki orli gola gigola are la take nyon so bike non Moutou azo sanga be Mouto nyokolanga eza Moutou bo. Bon biso to ba golo orli gola ta za grand frère faire gola togo balusele pempe mando ki to take attaque Kinshasa oyo obenga gi otindela gi combien. C'est ça, mais faire gola zo gi engagé. Faire gola mais moi yo orli na poto. Si orli za na poto na c'est grâce à faire gola. Si famille na bino yebani partout ba meloman ba yebio. Orli oliaka mbongo na sima faire. Ndo za wana mais okolo ba mambana to lo bana so ki faire te mais lelo zaka na ngiri. Tala siko faire changer vie na bino. Mais olo ba mabe pona leki na moko vraiment vie to sepeli na ngote. Mbasi masoko meki to leka ka biso moko to ko tumba yo siko. Moi bien. Au moins, il faut autant gagner nae. En ta classe, au bien on a ba combo oyo, na ba non na biso. Mais artistiquement, faire gola ça na combo ne oh ya ebi faire gola. Mais il est toujours là faire gola bien qu'il fallait. Est-ce que faire gola ça bien timba? Artiste oh leader, ou ça na preneur ma be ça fallait. Yo ça mongo mais combo na timba. Est-ce que misa ça na combo na yango alinga ta combo na te timba? Juste ouais comment Hervé te fallait faka respecter faire gola atika la comme manifester que politesse ne devait faire parce que faire gola za ya na faire gola za muninga ya falité faut yeba ngo bazane âge moko te ni génération moko ya musique ezake ba tomba ndeke faire gola lokola ba kene ko sala maison mère na maison mère faire gola ki papa leki ba tourner sur le premier fils faire gola za premier fils faire gola papa leki ya ba na maison mère nyoso. Donc MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Très heureuse de vous retrouver encore pour le compte de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire à l'élo, quand les anango, les a présenté par Ngai Sylvie Bahati Nazakana, toujours pour Nabino, pour commémorer la bino ba actualité à travers ba actualité, n'était pas vraiment quoi analyser. Na analyser anga mon côté, na analyser toujours na mutu pembe nanga sur ce l'élo pembe nanga nazana Jojo les Gaulois Jojo Mafinga. Mais avant cela, on a profité na salutation na la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja. Moté ma papa Micha bisiko zali ba gros bisous. Donc Mami Wanja yo vraiment de oza mama ya ba mama patronne ya chaîne mutu asala vraiment ke biso babati badani chimanga ba Olivier Lowango vraiment tozala toujours kaka na po babi matanga eza toujours ko continuer matanga ndeko na biso Hervé et matanga ndola biso gigola e kombo Hervé langa trop e côté langa trop dara fali la musisu ba mémoire ba tobosa kombo Hervé kala. Donc matanga ndeko na biso gigola eza toujours matanga na école ezali na hôpital du cinquantenaire et puis lié à matanga ezali na cabine sanitaire na lingwala na kaka na Beauvant. Donc Beauvant entre cabine dana Mouchi na cabine sanitaire en diagonale boye ndakwa artiste so redi amisi ezana donc de ezana artiste et musicien Ferregola azako yamba vraiment
batu na ye wana bisika ya matanga na oyo etali programme ya baobsèque bagolwa bozala mitema kokita donc programme ekopesama soki programme epesami nga sivi baati na ozalana toujours mpona koinforme bino lelo eza ya koyinda lelo eza ya kobeba. Bonjour Jojo. Bonjour Sylvie Baati. Bonne santé. Santé qui tourne pas les padres malgré matanga mais santé za pepele nous avons actualité za plus matanga les aboyto za mingi na souci ya to perdre Gigola digital pas qui artiste na biso jet set vraiment to na souci mingi makambo za mingi mikola actualité za matanga après matanga nde to yeba ndenge to kena mamusu mais actualité za no matanga ya gito le la gi azala ki artiste moko munene o yembisa gimboka o na ba vocal na ya kitoko mais na minto to na souci vraiment ya Gigola o atiki biso abela kitango mulai malade etungisi oyo esengi mamanzambe ndenge ezalaka soki moto asouffrir mingi na malade esengaka mpe nzambe azwa yakende kopema na place asouffrir na kati ya mokili oyo. En tant que Gaulois bino bagaulois ntango boyokaki nouvelle wana boyambaki yango comment? Te nouvelle wana esalaki mpasi non seulement magaulois mais na bato nyonso oyo balandaka bonne musique omoni mama musique eza quelque soit barivalité mais soki moto akufi ememaka mpasi na motema surtout gi azalaki moto ya bato même na bandela on a gi esika avandaki peut-être temps molai azalaki vraiment azalaki très social même na baninga ne bamusicien nde ezalaki kovanda na bamasa ne bapeti ne mosusu bazalaki wana batula bashikito gi azalaki très social liwa ya gi esali moto nyonso mpasi ndeti nga moko ti sikoyo naokoka te so na raisonne kaka gi digital na raisonne boye esala mingi susi na motema mais eza mama nzambe ye moto apesaka ye moto azwaka azwi gi aki opema na kimia. Il reste marambo ya izaka mama nzambe bon bi famille bazala toujours consoler et biso ba fan tozana pour consoler leader na biso Ferregola. Mort ya Guy Digital Gigola et créé vraiment polémique et créé vraiment division voire même na famille Gola quoi boyo kaneza lisusu te pourquoi parce que yé moko moyi avant akufa atike pe maluba na ye asaki plusieurs émissions et puis ba audio pe kili we bimi to se poser ba question est-ce que c'est réellement Gigola ndemtu atika ki ba audio wana to eza montage en tout cas jusqu'à là vraiment ils ont troublé ngai et puis ils ont troublé pe bandeko mususu Jojo à propos ba audio o ils ont circulé na net réaction na yo eza ndengeni. D'abord makambo gi eko kabola famille d'abord famille a fait rigola ba intellectuel basé belé gi aza mwa mobile comme déjà mukolo c'est un père de famille avec na bana na gi aza ndenge na tambola gi fait rigola ndeur ya kozala art ya kozala ya gi azaki sous patron et Guigui a salando salon orchestre mais Guigui a qui suspension avant Guigui a suspension Guigui a beli tango moulayi pendant plus de 3 ans oh même avant Makamba dynastie même avant Makamba stade de martyr omoni Guigui a beli tango moulayi que Guigui a za ndenge na tambolaki bobokozwa liwa ya Guigui te bola tsango Ferregola parce que Ferregola za chrétien omoni amuta sambela kumisaka Yesu Kristo ya teke makambo ya liwa ya Guigui a ndenge na tambolaki mais o ngana yebi Guigui abelaki Guigui azalaki na tuberculose o etungisaki ye o senga ki fa fa ba traiter mais ole ma bena ba patient na biso Kongo nini soki mutu aza maladi ba na epa na ole tinda mutu kene na hôpital zo ba traitement ba patient ko banda ba professeur lokuta tu eza ba professeur lokuta te eza vrai parce que pasteur tonga omona ton nzamba fongole miso ala kiseke non tala patient ndeko eza mutu boenda za asima nango pasteur aza na droit ya ko dénoncer que mutu osalo boy eza mutu boy sikoyo zo boy ngo point parce que yemro gi atanga kabi mutu azo sanga boy eza mutu boye yo sikozo boy ngo pona nini. Et puis tant on va passer ngo passer nani passer to mona biso nyonso passer mukuna acha so iboye izomona na passer so iwa mais to mona acha so bo comprendre bana kin ba yebi ya acha tembe passer mukuna Alex ba genou na ye alongola ma ba genou na ye Alex na tolo na ye to ndima vraiment ça maudit bible ne touchez pas mais passer te il y a pasteur été et que partout vient dans ça rabimara toujours désordre ça dit que ça mo sala nzambe te a mutu moko chaka ki mete na ba famille partout même na famille na ye moi c'est na ba ene ça qui toujours na ba trouble aye na bamba les trouble aye na yo moni mutu aye na malade dans l'église dans oba nini nzamba bikisaka mais kene na hôpital zo ba traitement Guy azaki mutu moko oyo akoma ki toujours kokwa tellement que ça qui ba professeur le kuta pa Joana chaka soyi passer mukuna azoki toujours ba professeur lokuta pa na ye donc Guy akomeka muto biso muto azobela maladi moko ki ba kosi déjà toujours akendimo oyo akende ko talisa ke no talisa orgeza mabe
Guy fallait que soit traitement l'hôpital malgré tout bateau tous na ka tenda pesa prophétie wana presque ba église ebele batambola ki babima banini batanga eka komwa mutu wana moko o siko o nyonso bazolo ba ke mutu wana ne mutalie partout ezeka komwa mutu wana yo zolo ba audio o batu babimisi ba monter ba audio o monter ndeni voix Guy yango wana voix Guy Gola yango wana yo o zolo ba oyo ezape mutu pa ko copier wana et bimi pe boye Sylvie mutalobi voana bati o eza vraiment yo am super egoza na ngoyo te donc totika kozwa liwa to lati sango mutu ezake te tala faire gola bandi succès na mboka oyo asala nzembe ba vita imana succès ya liboma o comprendre faire gola bandi osala succès ya mimba ndeko na poto ba orlio na zolo balelo tala faire gola azwa temps golia mutu te na famille bongo lelo kaka stade de martyr d'abord ya faire na sabino et simba ti yango contribuer rien à carrière à faire gola o asali déjà mon lai faire gola zo qui déjà na plus de 25 ans de carrière je crois déjà ça nango o aliera mutu na famille na été lelo kande faire gola golia mutu lelo kande faire gola golia Guy azana ndenge na tambola ki maladi Guy abeli tango molai tot ko lata liwa ya Guy na maboka faire gola malgré tout faire gola ki grand frère na ye omoni tant Orléans les gars te fazolo ba bongo yaza ya liboso Orléans confirmé parce que avant Guy akufa muto vraiment bande ko sola mingi na Guy Gola na famille Gola ezaki Orly Gola Guy Gola are la teke nyonso abike non mutu azo sanga be muto nyokolanga eza mutu bon biso to ba golo Orly Gola taza grand frère afin Gola togo balusele pempe mando ki to take ceux qui balier c'est bon to za corrompu pour ça à salir image leki na faire Gola biso ba faire bino ba Gola boza ni même na famille Gola boke bimisa mando ki bo attaquer si l'on faire na réagir faire Gola appartenir sous na famille te faire Gola comme patrimoine national a dépend dans l'état lelo faire Gola tache mutu na ces famille n'était mutu sali samatanga et ça l'état congolais gouvernement congolais partout dans le monde entier ningana ke artiste mo ka kufi azaki international aza localité aza youtuber te faut boye barango tant yo le ko tenir ba popo mo o ela saki haine jalousie pour na ndeko na yo o moni ma muso suka entre na famille oyi mutu na vie soka bongi ko mi na mbongo ebele même ba ndeko ne ba yane ba komaka na ba jalousie yango to moni yango lelo et pas Orly Gola mais vieux il faut que ba ceux qui ba otinda yo faut d'abord faire Gola biso ba soda na ye toza wana pona ko donc to recadrer ceux qui to recadrer yo kité wana to ko yana procédure mosusu ya vieux faut ba oya koloba Guy abelaki tango yo zolo ba bongo yo Orly Gola za grand frère ya faire Gola musani yo salaki étant grand frère donc Guy aza malade Guy azaki négligé aki négligé yo ya liboso fa ko porter garant ya ko ya attaque Kinshasa oyo obenga Guy otindela Guy combien c'est ça mais faire Gola zo Guy engagé faire Gola même yo Orly na poto si Orly za na poto na c'est grâce à faire Gola si famille na bino yebani partout ba meloman ba yebio Orly oliaka mbongo na sima faire ndoza wana mais okolo ba mambo na tolo bana so ki faire te mais lelo zaka na ngiringiri tala siko faire changer vie na bino mais oloba mabe pona leki na moko vraiment vie to sepeli na ngote mbasi masoko meki to leka ka biso moko to eko tumba yo siko Fally Ipupa akati polémique. Fally Ipupa a présenté ba condoléances na artiste et musicien Faire Gola. Abi me repose un peu mon frère Guy Digital, Guy Digi Gola et puis mes condoléances, mes sincères condoléances à Hervé. Ba Golo aboyamba kiango koma. Fally d'abord on a vu Fally alongwa kuna. Alongwa kuna. Fally aza impoli, Fally ko manquer Faire Gola o aza ya. Fally aza impoli na ni muta présenter bino ba condoléances, a présenter Faire Gola ba condoléances parce que Faire c'est un ami, Bazaik c'est un collègue, Bazaik na groupe quartier latin. Aza c'est normal al benge na combo na ye, na prénom na ye Hervé. Te omoni d'abord Fally foye bango ke Faire Gola na âge aza ya na ye. Faire Gola musicalement za grand frère na ye sur tous les plans. Oh Fally faut respecter ka Faire Gola. Fally envier Faire Gola. Fally mo le bango azaki inspiré na Wenge. Donc tant Fally na ndako bango Faire beta déjà na Wenge. Donc Faire d'autre part inspiré Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa foye ba bango mni ngoloba. Et puis tant ba na quartier latin to yebi to tanga ba classe. Moi classe bino ko bengo te Sylvie te. Faut bengo moi ba ti ça la ko moi bien. Au moins pour autant qui nae dans classe au bien na ba kombo oyo na ba non na biso mais artistiquement Faire Gola za na kombo na o ya ebi Faire Gola mais il est toujours là Faire Gola bien que Fally Ipupa est-ce que Faire Gola ça bien timba artiste o leader o za na preneur ma beza Fally yo za mongo mais kombo na timba est-ce que misa ko za na kombo na yango alinga ata kombo na te timba
biso to boy ko mo Hervé te mais fali faka respecter Ferregola atikala ko manifester que politesse ne devait faire parce que Ferregola za ya na Ferregola za muninga ya fali te faut yeba ngo bazani âge moko te ni génération moko ya musique ezaki ba tomba ndeke Ferregola lokola ba kende ko sala maison mère na maison mère Ferregola ki papa leki ba tourner sur le premier fils Ferregola za premier fils Ferregola papa leki ya bana maison mère nyoso. Donc ba Gaulois boboyi na bino ba condoléances au fali pour pas présenter qui et pas Ferregola to boyi yango ta fali ba condoléances sont présentées devant Ferregola to boyi yango oza ingrat eza orgueil mte sala obongo biso ba Gaulois to boyi yango wa koleka lui ba condoléances Hervé to boyi fallait qu'il reconnaître d'abord Ferregola za artiste et musicien o yebani dans le monde tia yebani koleka yo za oza youtubeur oza local Ferregola yebani koleka fali Jojo makamni olobana Ferregola yebani koleka fali Ferregola za international fali pour baza youtubeur et là faut boyeba Ferregola comme international mais ba français bakataki makambo out ba français babengi fali youtubeur fali za youtubeur fali za tiktoker azandenge mona ba Jemima Kokonzoni azandenge mona ba biso auto ba youtubeur ba Jojo Kafia azandenge donc ande mona ngai ngape na youtubeur fali za youtubeur moni mais Ferregola za artiste international fali faut ba biloko koloba donc yango moni makambo na ye yake toujours na complexe alandaka boete mission faut zaka pepele ntema pio jalousie te boete za orgueil fali faut tika orgueil ça devant tout mais fali ça na eloko complexe Ferregola te ndenge ye fali a complexe ka ba daju ba games te faire ça la mambo na te Ferregola kana ni complexe abeta musique na calme yango moni makambo nezo ko avancer orchestre nezo ke liboso mage matanga ya gi tant matanga gi ezoleka makambo deza gi na nzela so makambo ezobanda ezo continuer sikoya makasi ezo ya Jojo malembe pe mana Jojo alersi weti mikolo azo tika Ferregola kimeta azo tika bino ba Gaulois kimete Alexis Wechabi orchestre Ferregola Jet Set e bimakate Jet Set eza orchestre moya simandaku ata moi tour mo boye basala te réaction na yo d'abord ponga ina leka na loba na makaba ba voyage nazonga na mwana na Alexis na bandala na zakata lipapa bien te lipapa bien te Alexis ndabonga tambola alala na salon bavanda na ndako studio omoni Alexis we chita Alexis we senga na benga ga bongo Alexis alala na studio bavanda na ndako studio papa studio eza madi bavanda na ndako ya studio papa na mama ba na chambre Alexis na bandeko na salon Alexis asotaka ndete obeta kede avant que ndoso na loba même mama Alexis sala kindumba na kitambo bien eba kima kitambo ba ya bandal siko tango fali otinda ye fali mtatinda Alexis wecha leka finga faire mais Alexis on a polo bien te na pantalon bien te omoni Alexis on a la mama longa Alexis lira malewa chaque jour na butu na inga na coin joyalité Alexis pour que no resuba la na bande on a basi fa sauter Jemima chote Dorcas akiaki osuba libanda na mona ke na bandalo Alexis akota na kija amela masanga senga biara moninga kimi tant on a loba na recadrer Alexis faut changer ba polo trailing wana noir na ale kana ngo trop na ba émission abi Jet Set voyager te okasa simanda pour ton information na ba voice awa et to kota siko na groupe voice ani Jet Set ezui visa ya 5 ans na ndoto ya États-Unis ezui visa na ndoto OK c'est que après matanga gi OK c'est que na bozela gi akufa après ba voyager ya Guy abelaki abeli matamola igi yoka siko audio oyoka siko informer ba collègue bientôt orchestre la bino ezo soit folle bientôt orchestre la bino kolongwa après makambo ya Gigola après enterrement ya Gigola après kouta Côte d'Ivoire kozonga orchestre la bino ezo soit pepo nena kako informer bino orchestre la bino bazui plus de 30 de visa ya États-Unis 5 ans donc on a ça informer bino na milite kembo kulala lola kembo kulala lola makati yango awa parce qu'on a continué que nesa Alexis ngai faire na ton kangisa Alexis ngam na kangisa o Alexis nga jour na kangisa ata fali ya ko bimisa o te posonga na kangisa place na cha ata fali ya ye ba ose papa yoza complexe vanda ona posonga Alexis so na kangisa Alexis ba kanga na fali so fali ameki okende ba kanga na fali pona kapebe okangisa na Alexis fali ya ba kangi avant dita 2 jours wana ata ba relation fali ba na sima pa Alexis abimate fali na otinda Alexis
fali na otinda Alexis Alexis nde ba otinda na po na ko beta on a bandé mais so na beti yo ezaloko na sale infraction na l'état pour Alexis ozaloko la wa pepele na bi système au salaire Alexis ozo morote moko ko ina se tu pour la boza totalement na ko sala ngote ko zo Paul ozo boete nga Alexis na okangisa yo ndenge fali atinda ko na yeba ke na okangisa po apesa no polo te apesa Alexis le kaka émission na polo moko li papa ya malongo to lataka na butu ekokaka ote Alexis alongo li ketcha bokozala indisposé nani soit parfait donc solo na mabe to kaka ketcha na yango zaka pa Alexis omoni mais non senga na Alexis wechi vraiment yo so osenga faire gola pardon te mais tika ofinga faire gola poso continuer na ngai na faire te na ngai nde ezalelo mabe na biso ka bon na recadrer non Jojo Malembe matanga ezali bozala matanga bo perdre non seulement frère biologique qui a fait rigola mais aussi artiste parce que Gigola abandé pour faire aussi partie ya ba chanteur ya ba musicien ya groupe Jet Set il a fait rigola mais chose grave matanga ezana nous Gigola zana na morgue nanda kwa malili lobby déjà to moni ba ninezo mata tout le monde déjà panneau eza déjà comme mata il y a concert il y a stade des martyrs bon trouver en côté louche nande bazo juger faire rigola ke yene mutu allié Gigola allez mbala moko fallait bo stopper na mbozela bilo bo précipiter mbala moko ko matisa banani ba affiche faire rigola za artiste à part faire rigola ko artiste za na bureau mobimba d'abord concert il y a stade des martyrs et ça programme est salement déjà avant kala déjà ba contrat signement qui déjà na pour concert betama bonité tant makambo ezo pusana bato baliaki mbongo na bango po basala musala bien que tombe makambo ya gi ya dai bako kata musala bango te quand même ya mo na butu ya lobby ba mataki ba panneau mataki partout pour na concert o ezala concert moko mythique concert o ezake faire gola ko réinitialiser stade des martyrs faire gola ko bandela stade des martyrs ya 0 ndeka gouvre le gola lo baka après stade des martyrs to ko pesa clé na ba chinois omoni stade des martyrs soke betami histoire ba martyr et siliwana mais lobino ki audio mo boye mo Gigola ba ike non faire rigola soit mekika pasteur oska Gigola kenda ki ba bi alo aisa Gigola soit faire rigola mekika ko beta stade des martyrs wana stade des martyrs ko melaye et puis soit faire otira ki teti abeta stade peut-être ezane fin pour naïe bon pour ba audio wana ngana na ngelo lo bate po ba audio neza ba audio lokuta eza vraiment ba audio lokuta ba to ba obimisaka pour na ko salir image artiste pour na ko bebisa concert na biso mena mito même ma concert même ani biso to lela nano to za blessé choc ko esali biso yaki to biso Pourtant, ceux qui te retrouvent au journée, mais tous procédés kaka, na matanga yé les kamalamu, to kundagi malama, plutôt bana la production musu orchestre qui est de Côte d'Ivoire, ils ont ba voyager ba qui est Canada, ba qui est États-Unis, après États-Unis ba qui est Canada, ba rozonga ba mbala moro direction martyr. Nettoyer ko buka martyr wana. Voilà, espérons que bo buka martyr. Gigola apé malakimia nazo espérer que apé malakimia parce que nzambe asala grâce na moto alingi qui sait ceux qui na suka gi avant kata motema peut-être asenga nzambe pardon do bande ko sentir à rien to jijaka to kondana kae oh ye moko alobaki akufa na pentacle aza mutabaki sinon muto koza lelo osimba no bakisi oza so ena ni grand prêtre so ya franc-maçonnerie so pe ya maïkeri so ya maïkari so pe ya bouddhiste mais na suka avant muto na akata motema so aleleli nkolo kolo asani ayoka mawa et alors quoi Jésus na croix moyibo azaye pembeni naye abe mokonzi kaniselanga Jésus lobeneni lelo kaka na butu ozana ngai na paradis donc rien n'empêche pe muwasuka tokutana Gigola la paradis parce que pas nzambe tout est possible parce que ça grand prêtre Kolo il fait grâce à qui il veut. Problème est que mon tout temps aux envies yeba osenga pardon yeba ko se repentir oso zelika ke na kufa na ngata na kufa sangwa ko ya pasteur ya a prier molimo nange pe malakimia lokuta molimo no ekopema na tourment donc c'est un peu ça Jojo na zongi susu et pas na yo fali pour pas to mona ki abete stade na vraiment et tondi ça qui planque à craquer débordement et zaraki est-ce que fait rigola vraiment azana makasi wana makasi autondi ça stade des martyrs parce que 80 000 places et ali panangu bate ansakate
tango ba fallait atondi sa stade est-ce botala concert est-ce bozala ki wana pour fallait tango beta tozaki wana biso MJT viso tozaki ana sur place pour fallait tango beta concert na martyr wana bato bazaki suta yemba ye moko na keke bato bazala ki wana bino est-ce que boko tondi ça de fallait atondi ça tolobi na biso ke faire gola ko réinitialiser stade de martyr akobandela stade wana 0 bato bakoya wana bakomona plein ya craquer ona bamona timoni plein auto mona na concert ya Weranson auto mona na concert ya JB ya bling bling nde plein na bokomona ko za te plein lokuta bango basalaki na concert à Onja concert à 200 francs te biso ba bien na biso ezoteka mana 3000 francs na $100 VIP nde bomona concert ya solo o billet te kama billet oteka en ligne ba billet oteka en ligne so réservé bien en ligne au sombi billet si les jours à stade au côté et aux ala concert mo on a tout bomona ba concert banda ba concert bano beta na Congo na bomona concert a bongote na martyr bomona martyr on a son ko za kitoko artiste akoya ko yemba et aux ate ayembe abini bato ba sepelité et ate que stade on ba kuluna bato ko fate biso bibembe zalati mais bino apparemment bino ba golo et Dalida nani Dalida ngandu la gauloise Dalida ngandu la gauloise apparemment bo bino ba golo boza kola la papa ba warrior na concert stade de martyr to mona ba onyo so bazaki vraiment kola mukabande ko se pulmoner pour concert wana le kabie concert na bango simba mais bino bozola la ne trop yemo pe frego la zola la boke ba yo zo raison matanga kende na uta ko kufela nani gigola yango moyen sous concert beta mezate na zuna reporter maman ba pano mati Sylvie ba pano mati vraiment ba pano mati à concert la concert nous a jeté déjà ba gola toujours préparé on vraiment très kitoko donc des ana ba polo zo te kama ba billet zo te kama ba gola toujours mobiliser à dégâts makama matanga le kabo mona biso mo nde to ko apparaître on a fait ça que Kinshasa mais ko changer bon mona to ko va mu pepe mususu ko ya na Kinshasa on peut pas matanga te festival moko ezana na stade de martyr on a parti le 17 juin til le 24 juin kasi on les a bato fallait zo tindakati bato fallait azotindaka po balobaka nini ke festival eza ya art martial Vandam na Jackie Chanté wana eza lokuta marti baza bongo bana contrat na biso oya fier egola ba pano mataki lobi na butu kala mito mona Kinshasa ko changer ko ekolata couleur mususu ekolata ma couleur ya le 24 juin nde wo mona make makambu to échanger to koma na mpepe musu mboka mbeza la paralyser juste quand na concert à faire egola oyo kotika la lokola fête ya musique le 24 juin wala yotika lokola fête ya musique omoni makambozo ya bien makasi mais matangele kaka to na mingi olobate mais matangele ka kana même ba audio ezo circuler à Gigola na ka Gigola bi ye fera olobaka abeta nani stade ana type nini yango na marché mais balo barate na malonge zate o ye akoyiko beta stade to longola nanu kombo ya Gigola na makambo Gigola za mowe apema nanu na kimia to tika molimo na epema faire gola na minute a chenze moko bizorbi na minute eli album ya Fali o to benga Formol 7 ezana 47 chansons banzembo ebete le guitar 10 artiste moi accompagne na sali musala mabe album ekundami wu azongi studio poni azongi studio amoni ke va ya bizorbi tango dynastie de ko bima moto dynastie akoka suko supporter te ekozala par terre artiste Fali pour pas kozala kosila na eko mona na wana posi Fali sila atikala kala actualité ko faire kalata aussi la babi nani na ka batoni bazolo balba yemo pe orlia lo ba ki on bike faire armte mama be makasi yo mo mangamne simba te parce que muteki monte a mabeleki orli go la confirmango faire gola za mutema ba tinda orli poto atinda tiri gola poto asoma mapango na Kinshasa apesa bandeko na misala apesa ba protéger lo so faire gola zalaki mutema mabe me kombo yona ya famille gola bonga boye bangote so ba bi comme c'est grâce à faire gola donc atika ba discours wana vie atika ba discours wana Jojo to komi vraiment ko ke na suka émission na biso orli gola Holanda yo Holanda ki émission ba salena ndiko na biso ya poto no litambu Holanda ki ba réaction ya orli gola en tant que gaulois conseil ni ko pesa na orli gola o azolando pe na moment d'abord on pesa conseil d'abord na baino na no litambu donc noli ndoza na ba émission mususu tango ki osalango osala émission te na N po salir image ya mutu na place na ndo chao na longoli na place wana mbala mawa na noli oza jaloux oki oza ndeko affaire orli gola ye d'abord ndaza bongo azaka na N moko par rapport ya ndeko na ya mobali nda persa mutu aloba nini ke
tala kutu maître Gims a propulsé ndeko na enda ju pourquoi te faire ça ngona ngai on lie ça sala nzembo to disque à composer qui n'a pas faire à produire OK faire ça na label na faire abisi ba rebo abisi ba chikito abisi na leki na bango gi o to kufa bon pourquoi pas te faire abimisa orli donc non noli ba émission bongo vraiment soko sala ngo vraiment na ki mutema mabe na yo noli ndongo sala ka vraiment na eloko loba na yo te noli o apena litama te mo litama noli litama ezate noli akonda fo mo ba poto poto ma biloko belé mozara na poto faut le changer noli ba biloko bongo sala ngo te kaka po o salir faire gola vraiment bo changer PV na biso orli gola o go cha poudre oza responsable o bendi beauté OK na émission pour ba buzoba na kombo ndeko na o ma vie mbara simangai Jojo les Gaulois Jojo Kafia na biso so bande lo na vie na ko elo mabe makasi na ko elo mabe na suki na pona peso ka message wana et mot de la fin na yo par rapport ya na habité nanu programme ba ya matanga eza comment matanga veille mortuaire eza le 24 eza le 24 avril enterrement eza le 25 le 25 il y a mois le 25 donc le 24 est lundi, le 25 est mardi, le 25 de enterrement aux ala, veille mortuaire aux ala na cabine de Saint-Terre, en face à d'avoir redire ici, salona, veille mortuaire aux ala wana, lobi nango, tokyo ozwagi, tokyo okundae. Bon mais on mba poani. Parce que na ora baba mutu se ba sacrifier se ba le ba umisake te do ba sala ramba mbangu akunda manae mambo si siko soki faire gola soki giaza ki musulman bolonga boni po ba musulman za ko file lo ba kundi o lelo bonga bolo banini d'abord ba laisser les morts enterrer leurs morts mais biso toza na faire gola zo lela na ndeko na ya olela leki na ye banda les jours matanga ti lelo faire gola zo vanda wana olio sala matanga ba o bana souci ya famille faire gola ba sala matanga wa faire gola sa matanga déjà depuis Guy Akoufi donc déjà une semaine to kunda to pas finir 2 semaines ya na ya zala ba moyen nyonso ko kaki fo Guy bika mais Guy biki tenza bazui molimo na ye ba kunda Guy po makamusu ezo ya misale ezali ko sala makamibeleza ya ko sala mais za teke so ba kundi mutu ba bosanye na mitema ba bosanye mutu na mitema te Guy otikala toujours na mitema faire gola linga ki Guy mingi apesa Guy ba opportunité Guy azako benga ba musicien na orchestre yo na benga na beto mbata Guy azong sa Bercy na orchestre au moins siko ceux qui fait rigoler la ligne qui anga pesa opportunité wana te ezaka makambo mukili yaka gisi aki ya pema na kimia balikisi mbongo te ta ya gi yango yo isaki nzamba zo yaki no kopema na kimia gi akoma ko sambela abonga la gine mutema biso pe toza ezateke to ba sumuki to ba masumu na biso mais biso pe toza na part na biso responsabilité devant Nzambe devant Jésus Christ au moins eza mama Nzambe gi apema bakundi mbongo biso to na tana te o loba lobi ou to leki déjà page de sauter to ki na mamusu sezoya ba production ko yebele artiste va continuer vie na normal ndenge ça qui malgré ba choc mais aussi là même na famille ba ko bossa na mais ba bossa na guité c'est tout. Voilà, Bagola va retenir que corps ya Gigola, veille mortuaire ya Gigola, ezali le 24 avril oyo na cabine de santé. Na lingwala na bovan na mushi pembe nyanda ku ya redi ami so tunika cabine de santé ba la kiso parce que eza vraiment esika ya kobunga te et puis le 25 bisonyo so tokutana le 25 ya mort tokutana na morgue yo hôpital ya 50 pour na kobimisa corps ya Gi et puis kotika ngo na cimetière na ndaku na ya suka wana wapi ba kunde wapi bon programme ya cimetière na zuite na ngolo ba ona na zuite faut na zuite information nyonso mais ya cimetière je crois que ça là entre ciel et terre dans nécropole to na quelque part ba ko kunde voilà Jojo to komi vraiment na suka émission na biso ba golwa ba Holanda yo na tiki au passer message na bandeko na yo ba golwa par rapport ya ba actualité ya groupe Jet Set et puis par rapport ya ça des martyrs ezali to ekozali soute bon message ezaka ya suka pona ba golwa to lela nano Gigola na mitso mambasta to ça lokwa to bosani mais to bosani te to lela nano Gigola so to leli Gigola matanga eleki nde après to bandi makamna bisa stade de martyrs déjà ba pano mataki golo to za la mobiliser muta za la district concert il y a le 24 juin ezali pe kozala ko ratete atambule bele beta stade donné ko tonda omoni stade donné ko tonda na bijake to za na elanga mais Nzambe binda sala makambo na ye omoni mais ba golo tout message ezaka moko to za la ini to za la vraiment très fort to za la district ceux qui moindre distraction bako
okota no distraction boye bote frère gola sia somba nyonso sala déjà nyonso stade on a mona ngo esi etonda nango ezalaka jour ekoka message eza yango wana mpona bagolo et puis na profiter na occasion na pesa ta bandeko na ngai ba master na ngai entourage na ngai bagolo nyonso na pesi mbote na Dali Dangandu na pesi mbote na Shila Mvuluzi les Gaulois na pesi mbote na master na Orliniati na pesi mbote na Lisson Bongala ba master tout batutu ba Holanda nga na pesi mbote na Linda Choko na El Dandaya batu na pesi mbote bangwana merci bagolo nyonso. Merci beaucoup Jojo. Voilà, très chers internautes, c'est la fin de notre émission. Je dis un grand merci à la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja. Moté ma papa Misha. Merci non Olivier Loang qui si ma caméra. Elle a fait son moté na $7 mokonzi vraiment. Bambote belé. Jerry Kobetox bambote na o. Malgré la fini yo. Ça si na yo me la mayuana. Ingénieur Fala na chapelle de vainqueur point show kingabwa bambote na ozelaka na kana sanzete na ozelaka ka Olivier Lowango papa na Jérémy bambote belé bambote na ye moko Dani Chimanga bon motema ya l'autre est là. Merci beaucoup na Rigen Chipamba papa chi bisiko zali vraiment bambote na yo bambote na bino nyonso bolinga nga Sylvie Bahati Olivier osanga sinon comprendre te fongwelanga na okomate ingénieur Fala na liate Mungongo eza okauka na ozia toujours donc merci beaucoup boza toujours branché na chaîne OMJ télévision ndeko onan po s'abonner te occasion yango ya ko s'abonner bo aimer ba vidéo na biso et puis bo partager yango tokutani ba jour ezali koya po na nouveau numéro ya émission na biso haute en couleur. Bye bye. MJTV, vitesse wapi, abonnez-vous.